voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo eye. Très chers amis internautes de La Voix du Peuple, amis fidèles de cette émission, Mégane Entretien avec Priscilla Makangil à la Mégane. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission Mégane Entretien. Et je dis un grand merci à vous tous qui aiment bien cette émission, qui ne cessent pas de nous appeler, de commenter nos émissions, de liker, de partager en tout cas. Et là, ça va vraiment aux Alakawana, toujours pour ça en plus. Et là, je dis un grand merci à l'homme qui assure cette émission, bien sûr. Il s'agit là de Daryl ça, merci beaucoup à toi. Balobi Garçon Fashion, Sama Leader, Gilles Vazolandonga, Big Salut Tenayo, Parousia, merci frérot. Et pourquoi pas au géniteur de ce grand site. Hein? Là, je vois Vincent Chilouizi, de La Voix du Peuple, merci beaucoup à toi. Et merci à tous les abonnés, en tout cas, Bolingara Bisso, nos partenaires. Et cette émission a le réel plaisir de recevoir pour vous, Balobi le vieux, le basse, il y a l'offre. Sûrement, au Sorolaki, Marambo, ils ont une Sakara Mboka, Marambo, escroquerie, mibie. Bato pena balingi komba ngote sûrement ils ont sonné vraiment bien tina minokoma. Donc on mega ko solo la de Godé le Fombo o bazala razala na Adrisha tipo et merci beaucoup na bino tout bolinga émission oya DJ Ikoki salut tenayo yaya et merci beaucoup à Gauthier Bélé le roi d'Angleterre Gauthier Bélé big saluté Yves Joël le bouclier. Je suis avec mon invité Godé le Fombo, Abeta Beta, maestro Akenda Kenda, bonjour et bienvenue dans La Voix du Peuple. Plaisir Ezayanga, bonjour, bonjour Nabatou Baolanda Bisso, de partout. Et tout bojui, tant rotala, ozana tongo, ozana poko, ozana butu, donc partout, bambo tenabiso. D'abord balingarayo, la première fois dans La Voix du Peuple. Au peut-être mon peu moins kala sûrement ba occupé comme on est kotanga na marambo ezo leka ba détournement marama matanga général def moi salute pe na ba balingarayo na ba balinganga bo pambolama nzamba baxela bino ya ebele bo pambolama penza na multiple donc nzamba pe sabino ya ebele au grâce na bino na ba prière na bino yango biso zo résister pour biso zo vivre te zo résister. OK. Ils sont vivaratés, ils résistent à rendre. Donc, si tu résistes, on a pas prière, on a bien tout bolinga biso, tout bolinga tant bochanga na prière, tant ozo kanisaka que le fombaza bon, abetaka bien, zambe pas comprendre, yango toujours ko résister na vie au ba chabiso pour vie au ba imposer biso ko imposer. OK, ba imposer. Pas seulement na yoka o, eza imposition ya ba. Mais c'est pas signé yoka. OK, ba imposer o lelo. Ba comme la $10,000 na sokodanga na so raté. Liba betoni. Liba bete za bateau, eza volonté ba. Ba imposer malheur mon pona. Ba imposer penda. Ba lobi ayaza talent, soka dimbongo yo, OK ce n'est komata. Et puis à changer vie. Il faut que bongo ketche pola il chauffera na nzela on le côté quoi vie ba imposa biso nzo beta o sala pe maramba na beta ka na zo beta ti lelo bato bina mi ange mi démonte bina ah ouais ba rumba bene vandi bo vandi rumba pena ko jazz kaslo fombo. Non, non, bêta ndengwana. Parce que les babes wana bako tchone le babes ce sont des mauvais. OK. Balinga tenga na joie. Pour vous avez so ba yoka le prof mo kuna ba kabla mbongo le fumbona ayate. Na sala ba oni. Lo ba mabe. Ni ngo ya grave ba ba sala o ngana salite na musique. Moni eza mauvaise foi moté mabe. Et nzambe azalala mukolo na ye. Nana ngwa yebeke bato wana o ba kombo bimi wana ke ba ko sala makambo. Ba tutu ba okamwa. Mais biso yebi ngata na yobi ba kombo wana na vérifier ce que pour na analyse nanga sango natali bato 10,000 pour na analyse bato 10,000 na vérifier bango tout na 10,000 baza na vérifier les sous bato ba 5,000 moko boy baza attends kala na vérifier les sous bato ya o tango roitsa bing sai biso na ngakati la même tête bato wana baza kaka ngabia eza ndenge na bango
bakochangeaka te nga kuna tialaka nsu tembe te na comprendre eza ya solo otiaki tembe te somo toyebi atosolaka makambo yango oyo ekondima ezomata ezokita bato mosusu bazoleka baose justifie que bamisusu bazwaki na bango te bayebaki kosource mbongo yango te. Et dites-nous un peu, le président Lofombo, qu'est-ce qui s'est passé dans le solo? Il y a 25 000 $ au gouvernorat et Pesaki pour na matanga et général de FAO. Na kobandana nous na préciser na batuke ngai nazalaki vice-président ya Imiko. OK. Tant au général de FAO azo kata motema tant makambo te bandi nga naza vice-président. Donc nazalaka pona démissionnaki déjà. Imiko réunion salamaki. Via do Salemba bengai. Abi Lofombo général Akoufi toza na era ba démarche yoza vice-président faut ala wana na comité d'organisation na tchekombo na yo nandimaki j'ai accepté et puis to bandi ba démarche première démarche nga nazala ité ba kutanaki ba gouvernement bengisi ba bato ba musicien ba nani siko ba komi kuna Imiko bimi Sokoda petindaki mutu kuna wa boya Imiko. Oh. Dieu merci ba dénonciation biso salaka to salaka. Ba check Sokoda libanda ba biza rôle na binote pour lobby Sokoda tant bana lo ba doit comprendre te. To ba ki on trop Sokoda comme ko yiba rôle à Imiko. Pona nini loko sombo. Ko bino monde bo salaki ke ba yiba rôle na binote. Te biso mo te marele mabeka ka balekela ki batu mayele. Mayele maleka. Tant to se ressaisir bandi kolobango o effort gouvernement pas yoki sikoyo na matanga ya général de FAO ba salaire ba ye po ba s'accaparer sur na organisation ba yipsi bango non o ezaka binote eza Imiko premier mbata Sokoda zui Imiko sikoyo ba bengi Imiko na famille ya de FAO avant wana Imiko benga Godé Lofombo tocheyo responsable ya Nzembo. Donc Nzembo Salama il y a hommage à des fois yo nous a responsable nango aller s'activer ça va konga bengai na ebi pe ingénieur moko ya munene na mboka ingénieur Corino luka bengaye bo travailler ensemble na bengi Corino ta projet za boy ça va konga ebi singa bango moko basali choix ya studio ngabe na bien pas mal lokola boké pas dem pesa place moko bien pour emplacement et za mabete Namoko en tant que chef à projet, na ke omona dem. Bonjour dem, na ye pona Maman Nzembo na pesi autorisation banda. Ngande na zaboye santé za bien te. Donc na ye ka pona biso ke banda Nzembo ba mise tout aroya ayemba. Tout le monde alors. Lobaka soka yeboyemba te. Premier ordre na pesa dem. Mise nous soka même guitariste, même bassiste. So ba yata 5 babeta. Na yebi na suka neni toko jonkan to sala mixage ke awa mutu pa yokani ndambu ape muta yokani ndambu et le quoi malade betenga pina sérieusement moyen na s'impliquer sur na mamango ezalaité et ba les pères ba Corino pa a rejoindre bango ingénieur Doris Baye ingénieur Giletamba Baye projet salamine oh tito sala bongo yango na beti li solo po na expliquer batou bolongola erreur na bache bino ke musicien congolais va yembela muninga na senga mbongo faux oh nandeni jamais musicien moi congolais ça senga mbongo na makambo wana musicien kuto ayaka po yemba ba musicien kuto bayaka po ba mona e tellement dans le côté ata na place ya yemba te comment piaka soka yoki banga monenga na bayaka mbangu do musicien moko tayaka ko yemba na matanga po ba futaye. Pour la nuit, les bongo pour la bateau, balimbo à 25 000. Baïba ko se défendre te. Baïba bimsa na bateau. Non, bongo to kabola na ba musicien o bayemba ki bateau basiliki. On va faire bongo ba transport. Wana ezali bongo bimi na ministère o Imiko Komaki. Ah, ils ont lettre Imiko Komaki. Imiko Komaki ministère bimi et puis ministère à remettre Imiko mo na mis sa famille. Oh. Oui. Famille Silika, ça qui mbongo na famille. 10 000 $. Famille peut une. On a ministère. Na ministère à Kilti. On a la gouvernorat te. OK. Muta sabino te muta kundi de fa oza ministère à Kilti. À 100%. À 10 000 wanaka. Non, 10 000 wana ezaki bien précis que bango Imiko comment ils te foutent à studio et puis te repère ça va ministère transport.
wana eza makambo susu epe eswanamaki te famille nga na vanda na famille famille mpe silika te et puis pour une fois pour la première fois via Dieu Salem babenga pena ba musicien ke mbongo ebimi eza 10 000 boya nazopesa moto na moto mpe nazobunda siko mpona studio tosenga nde 5 000 eleki mingi yango ekosala ke batransport ya bato na baperte ya bato misusu ekota mobulu pour une fois mpo nga nazalaka na mboka oyo nabeta na nzembo ya Kinkester nayoka lisolo mbongo te or ke mbongo ebimaka nabeta na tya studio na nga disposition na matanga babu ya ndonga Shokoro bamisie baya bayemba babeta studio na nga nayebaka makama mbongo te vie simaro ntango auti okufa nga nakoti studio na bamisie na nga nasala nzembo bandeko boza na YouTube beta pena Godel Fombo officiel beta hommage à Simaro Lutumba oyoka nzembo nga nasala vie Simaro okanisa bana oke nayeba masolo mbongo te oh mbongo ebimaka siko mbalo kutu to féliciter Imiko pour la première fois Imiko a dévoilé ngo Imiko a dévoilé qu'il y a 10 000 est-ce qu'il y a 25 000 là yoka lisolo il y a 10 000 il y a un problème te d'accord problème ya laité to vonda ka boye oh nga drisha bengai type coach Jésus mabenga Jésus mabende ini habité té omoni balar tout oyo batu bazui pona nzembo wana eza normal mais siko lar moko bake côte sa lettre na gouvernorat na kombo na biso kombo don ya Imiko siko ye mutu le mo za kuna mtapisi fuite ah ngabu ozana ba preuve abinazana ba preuve photo kende siko pa via Dieu Salem bato lobela e tout le monde est clair so ka boya gango biso pe photo zwa par na bino pour ça normalité tala batango bazwi mbongo ba oyo ah nga pe na lobi bon mais adresse yo ebinga po adresse ebinga bien avant yana histoire pa na nga faut pe nous en ba preuve d'accord et adresse iba ka va ya pa na nga luka ki ba preuve tout asa nyonso bimi lelo adresse azalaki nango déjà nyonso via Dieu ça ba kombona nyonso via Dieu satangi adresse azalaki nango déjà sikoyo prudent que tozalaka tolunge kotanga ngona note avant on est gelé na to gelé ki toyoka ngona munoko ya via Dieu Salemba po yende muto aza centre ya makambo tout et via Dieu salobaki nini sûrement qu'est-ce que via Dieu makambo via Dieu salobaki bino wa presse tant pour monter mission avec question na robo cha voice ya Dieu Salemba bato bayoka makambo alobaki ke oyo mo parce que c'est ça biso ngana yoka ki ye na voice wana alobaki nini mboka na biso oyo tellement bauto kabula 10 000 $ na zwaki te bauto kabula ba 500 $ transport na zwi te bauto zo ba 1 000 $ na zwi te lelo ba omemanga na justice na oyo ba kosuka te so bango voice wana ya via Dios ba yoka ba kombo na bango sûrement le via Dios na voice ndeka to so yoka désolé bama alobi ke non ba kotaki donc azo accélération de quoi drisha nde ayeko ndima adrisha OK mbongo ebimaki 25 000 mais na 25 000 ango maître John azwaki 8 000 tala kutu maître John azwi 8 000 et bozi alandaki nga azwi 1000 eredi ya misi 1000 maman mbili ya 1000 atangi bakoma bato peut-être bazwaki et lelo na kombo ya tangaki wana ya bato basui ozalaki na président Bozi alobi atikali kozwa 1000 $ te ayebi masolo wana te masolo ya mbongo yango oyo tokabolaki oyo tolandaki ye président Jos po tokabola ye babengaki juste azwa transport ya bamusicien. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Moi conseil on peut ça vient à biso Bozi na ma ici Sopania biso tout au début ko jogi 1000 ah ben ce que nous 1000 te ba tribunal les ali pour réputation baby mabe ba tribunal les ali kende ko kena tribunal be mission au sana elo te pour mutu tu to ba mission to sekayo ado de va tala do sa défense et ça on a sans souté pose à la laver aucun tribunal lobby tribunal nga ba pesa nga $400 albi 400 nga ba pesa nga $400 mais ba lobby ke ba pesa nga 1000 ya wana fo ba prouver nga so ba prouver nga te ayi ni bozo citer na makambo bozo citer te président à l'époque daki Adio Salemba monta tangi kombo na ye kazwaki 1000 so ozwaki yango te ke na tribunal
biso to tanga te on a biso to mo ndenge to ko maele bozo voice wana ezali voice ya Dieu Salem ezali voice wana yango wana ndetanga ibango mutu wana o atanga bango yene mba receptionnaki 18000 kutole de 25 pour mo pasali voice abina zongi na ka 18000 ah ezali na 25 te te mbongo bima soki 25 ya zwaki 18 o avec na mbongone ngana oyoka batu te yemu da bika zwaki 18 akaboli ba min bino bo bato bopeza ki 25 so bopeza ki 25 eza funda ete mbongo soki ndemo ko fungama non mais so to bake to peza ki 18 non to peza ki 25 ali ba mimi na justice ye pa na biso ayibisi biso ke ngana zwaki na ka 18 na 18 wana tala mutu ba zwaki 1000 mutu ba zwaki 1000 so ba ko zongo ndenge bazo benga na to yende zokende ko tikala ka bango c'est ça le problème bino batayi miko wana sikoyo ye kaka via Dieu simda ko expliquer biso ba zwili ba 1000 ngo ndenge nini et bino bozala kite pourquoi biso bozala kite yoka solutionner donc ngata ngadisha bengai ke coach omonde to zoki ba mbongo na nzembo mais ba kotisaki susu lettre oyo na banzembo bozaki ba combien na banzembo via Dieu Salem a prévoyé $50 na moto. Mais il est arrivé à Pesipo Batu, Nandenge na ye, selon na yogi na audio na ye. Il m'a pas comme au tala, mutum soit dans mon poids, pesier, il paraît 300 na yogi na mo na ye. Et bah dans ma poitrine, moi 50. Mutum susu 50. Bah mutum tu peux pas une amité. Ndeti nga pena la kai nga 200. Na zela on petit bouteille ko ki na monité. Lobi na on moni batindeli nga 150. Mais abenga lobi ke pozo bela ngana pesi yo mbongo wa traitement tant que moto nanga ezale mbongo wa traitement parce que mbongo ebi na poche ndoko akabeli yo na wana yemo via Dieu sindako akoloba na mutema na malamu ubia zoka yango wapi wana yemda olo nga wana naza maladi nzambe nazokumisa nzambe dota msuta mto belaka kosilika ate nzamba préféro bela po lungwa na bangambo très bien wana nga nazaka na ndaku nazoyiba ndema kamezo lekate na osibir kaka la conséquence or que tant que je ba miet wana bato ba 1000 bazali mangwana choqué bino par rapport à ba 1000 ils ont choqué nga makasi c'est bien ils ont choqué nga po ebandakala siko nzamba laksi bango na poisa po biso to bimisaka bango pe na poisa mais bato bandima biso te ta bakabolo ba $10,000 miko eleki to lobaki yango na ndima biso abalofo mwana ba jaloux balofo mwana ba pasi yango bazolo baboye bango babimaka bato malamu mais bango peka baozwa bambongo oza l'état congolais azaka ya bango mino bango basala obiso sala te moni yango na nzamba sali lofombo bela nano bino bokene bokwala ba 1000 bokwali ba 1000 baotanga bakombo na bino monde entier yebi bango. Je pense que beaucoup de l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko ya kopesa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie, Afrique, Amérique partout Europe ozo se retrouver biso sur le lot yebi importance ya mabele okozana na nyoso lingi mais sokozana mabele te avenir na eza mobulu. Voilà la voix du peuple toeli bino sango kitoko awa nazawa pi nazali bongo na Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wa pezali à 2 minutes après aéroport. Bana na entrée à Plaza ti esiko nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya si nazali o site to zali o ezali esika ba ko teka ba mapango ba teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains. Et si on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité à nzela ezali pena kitoko donc obimina nengo obanda na ndako na ti obimana na makadam sans problème mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5 donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous même na batu ba rotala déjà bazana pour ça ba somba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus haut roté kaza plus haut roté ka mabonte donc to kitisi prix par rapport ya endroit tous allez donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bo benga na numéro na ngai moko Vincent bo zwa ngai directement pour na ko sunga bino bozwa
mapango na bino awa na kati ya Kikole Plaza na quartier Canada. Donc bon contacter ngai sans problème. Donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo goto talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kikole Plaza. Merci. Nga sikoyo temps na yoki ba kombo na bango na ke vérifier na liste nga na koma bango. Oh natali boy $10,000 à Sokoda au bakaboli ba so pe ba super musicien so pe ba roi de Congo so pe nini. Batwana ba kombo na bango na retrouver ngo susu na 10,000. Natali na liste kingakati. Oto kenaki ba benga biso na président Raïs à l'époque. Ayamba biso solana biso. Bango kaka. Donc j'ai vite compris que solo. Qu'est-ce que j'ai fait? On a démissionné. Ah, Olongo Yimiko. Ah, Olongo Yimiko na comité. Il y a organisation. Nazalaki vice-président ya Yimiko. Na moment wana. Na moment matanga. Avant matanga. Très bien. Donc tu vas que lettre na gouvernorat. Là na yebité. Yo pour vice-président. Là na vice-président. Parce que dans la maniga c'est bien mon. Yango sala que oh, ba ko lettre na gouvernorat. Na kombo Yimiko. Awana drisha ibsanga oui, l'art pe bimi, ay bimi. Premier on a sagi na démissionné. Ça manque à respect. On a ébaillé déjà que ça manque à respect, manque à organisation et puis na ébaillé que ko bêta. Pour ba jumbongo na yebi calcul te na yebi te ngana faut na démissionner déjà. Alors président, mbongo ngo o bato bazwaki ezalaki mbongo ezalaki approprié pour na nini? Justement. C'est kaka to pona kwa décorer na ordre ya. Non, ezalaki pona ko décorer tende to vu ba précision. Mbongo ezalaki pour kaka surplus à matanga. Matanga sala masusu kitoko. Pour gouvernement de sa condine général na tout. Na nyonso. Ata décorer na bango était pas décoration peut to sepelité wana gouvernement za faille. OK. Fallait pas décorer général. Mais bah c'est 6,850 €. On est qui gouvernement té 6,000 € de chancellerie. Ah kasi ya ordre. C'est quoi gouvernement fallait payer ça gouvernement le quoi payer ça quitté. Mais gouvernement OK, d'accord. Donc gouvernement na gouvernorat il y a 2 millions de choses différentes. Et là bango ce qu'on a intervention na bango, on va sangisango pour va la laver. Donc vous allez jamais laver. Mbongo 25 000 ans mbongo gouverneur. Ça n'a rien à voir avec matanga général de fort. Oyo gouvernement sali en bonne uniforme. Biso tout toki na misé to mon organisation ezaki wana. Bravo na Horizon Massamba. Donc musala wana pena ebiango. Et Horizon Massamba ezaki payé na gouvernement. OK. Wana c'est le kaki. Ba musicien na studio na nini. C'est le kaki. Et famille asali sa matanga na la grâce. C'est le kaki. C'est quoi 25 000 dé. Yo moni famille des fois ils ont na 10 000 $ à liboso. Pour bazalaki, je ba pesa 10 000 $. Famille zaki wana. Baby ko za bisoté, to na pas. 25 bazalaki. Na 25 ba yebika ke kombo ya mwana na bango te koti. Matanga mwana na bango. Mais na rubrique malgré ma famille zaki te. Mais tango bo kaboli yango. Eloko mwana na biso ya mwana biso bino bo kaboli yango 1000. Oh famille pe babité. On est à moi na biso. Ba 1000 on est pas transport ya conseil avec mon. Ba beta conseil en wapi. Ka président Bozinda betaki. Ah, donc il faut vacciner 600. Pas de 400. Alors président Lofombo, il y a des gens qui nous ont empilé, ba bengi biso vraiment ébélé, ba lobi pourquoi bino ba artiste ko bongo kunda bande kwa ninga na bino te kaka gouvernement ekunda. Pourquoi ça fait 100 €, 100 €, 100 €, bon, ça fait matanga na bino. Pourquoi c'est la caga chaque fois? Kaka kunde la cabine pe na so ngabo yibaka. Boliaka bambongo. Tozoni wana tabiba comédie ko babongisi, ba koma ko sala moi chinchani, o apesa bino bo pesa kate. Est-ce que cotisation zalaki? OK, bien merci. Na répondre. Ba artiste c'est ceux qui te commis na vie au lelo. Responsable des gouvernement. Sur lelo ba artiste c'est toujours na mbongote. Responsable du gouvernement. Yon ozongi na maloba ndeko boza lobaki mpia ke koti yango bazaki bakwala ki là na makama bozité nazo le fombo. OK. Nazo répondre à tant que le fombo. Très bien. So lelo to menaka vie oyo. Soki lelo mbongo mo bebima pe ya mingi. $10 000 à chacun. Kaka groupe wana o ba leba 1000, ba on peut ba se retrouver qui. Ba comment kabla mbongo lokola mbongo a poche na bango. Gouvernement laisser les gens na gouvernement. Gouvernement te dirige à la justice, gouvernement te dirige à ba ministère rebelle. Tant que vous avez biso basala te poani. Lelo yo quand ministère azana force à cotiser. Quand bango na balia ba 10 000.
mais bango na pe ba cotiser raté na matanga bango ba faire sur ba $1000. C'est ça yango bato bakoka soni ya bibozo bozo. Donc parti ko la ça ba musicien ba kombo na bango c'est bimi. Bino pe bo ba ta presse bo accompagner mboka. Bozo bolo bango o fort ba kombo na bango c'est bimi. Eza ba musicien te. Ba musicien gouvernement akokundaka biso ka po yem da rendre biso pauvre. Oui. Sokoda wana soki peut comme na ordre. Eza gouvernement mutako a beta c'était. Bato batiko yiba na Sokoda. Mais président Verkis azalaka. Nani? Président Verkis. Balobi ko azolela ekutu yeso azala matanga ngele kapema bien. Le président Verkis déjà ba botole place na Sokoda. Kasabi ko balongole bina nanko. Mais point balongole nanko. Pour que la justice a gagné. Azongi de boani. Responsable des gouvernements. OK. Donc ce moment il le biso na passi oyo les gouvernements. Nazo psolo romoko. Le rumba ils a déclaré patrimoine. Bon, to continue UNESCO, voilà. Rumba. Yolo bananga et loko nini même ba prix Nobel wana o kota wana. Chaque fois ba pesa ba mbongo. Yo di rumba le koti wana ezumbongo te. Bana ne ba sara rumba ngo bisoti. Siko biso zuini. Ah, est-ce que solo déjà na ba? O solo ndeni pour gouvernement na bato solo na bango. Mais bino tant que imiko, à part na bino imiko na exception non lelo. À part imiko na Sokoda ezaka nini na culture na biso lelo. Sokoda ezali imikote. Sokoda ezali coopérative, société de droit de terre ya ba Congolais. Et réunissara ba musicien te. Kuna na ba peintre, ba toka ba sara ba création. Ba œuvre d'art, ba nini, ba ngole bazana Sokoda. Imiko ezali union de musiciens congolais. Boulia fait présent Mobutu Sese Ko. Yelo ka ki mutali mingi lisanga. Yelo da pesa ki bulu wana ba mission bo se réunir à saluer en ordonnance présidentielle. Mais ce que l'état est pour accompagner biso mabe. OK. Sokoda ba osala ki yanké. L'état lo ba rien. Ils ont ba mission mo ka bazo se retrouver na ba mbongo wana. Mais biso ba o toujours ba l'état. L'état ne mutu faut a chaka ordre. Moula na moula le fumbazo lela bakabuli 10 000 le fumbazo te bakabuli 5 000 adulte bakabuli 500 adulte. Mais ça va nini pour zoater président. Mais ça va nini batumo ba s'organiser ba créer clique na bango. Parce que bien ne dévoiler peut-être ba secret na bango. Te biso ko te dévoiler pour te juiter. Ah, donc ba méchant wana bo juiter mais obimi na ba lobi bien na kopa mabe. OK. Pour elo ni ba dévoiler. Yo so ba dévoiler net siko. Ba dévoiler kuna na kwa lungu ne babi tokuti asa l'émission. Est-ce que ya mabe? Mais ça va créer qu'on a habité écouter à biloko le fombo. Vous comprenez? Biso de lobaka makambo yo ya mabe. So na malamu ata to lobi yango yo saloni. Yo pena vandi bo pena babi to kuti président wa ze kwa na ba mission na ba olia. Et c'est ça mabe. Et ça non normal. Mais président wa ze kwa a fâché so kwa ki le fombo le kana TV na kuti na président wa ze kwa ba pesi mission na so so mais ya liango. Apesi mission na ye dendo ya coin wana siko président aziko lo ba pito tumbingai omoni mais so ba yiba kibo solo azamuti ya malama vai na ye mais yo o jupo $1000. OK na $10,000 ya Sokoda po zwaka siko ko fashele ni ba komo ninge usitamina kimiyibi o fashele ni kombo wana te bon je rôle ngo zanini rôle ba ba sali o kimiyibi wana ba lingite ba pesa 4 bon so ba lingite la religion hein so ba lingite ba ke na tribunal ba funda moto a tangi bango eza président de Salemba robina tant na 18 000 ba yeko menacer nga oh dozaki de menace ko ba mbonge na lobia tant muta vandi na yo zo benga e ndenge nini eza menace OK eza menace yo posa grand ozana ba mbongo ozana ba char automobile oh le bako te que non le ko ba décorer général te on est besoin ba 1000 wana biso poto ya obeta na biso fela ba mise ba et puis ba mise obeta ba ya kana tuna ba nze ba transport mais yango le bato zo ba ibo sala soni pourquoi bino mo ko ba bino gouvernement etsemnuka donc président sous gouvernement etsemnuka poa mais bino mo boleli pe o sali pe kaye we rapesi boye jiba vesi boye Koffi Olomide nani na batu nyoso le faux ba combien batongo ba combien ba na mbongo ba muke Dede bazana on pena volontaire ko yede ko biso ba to wana bomoyi ba yeda biso te bona matanga ba yo kotiser botika masolo na etenga mama solo ezali ke so Michel lo za pauvre na Congo eza na plus de
10 000 millions d'habitants, et ça, faut un gouvernement. Ok. Gouvernement, vous avez permettre biso ba miseto la bato passe. Là où ma sama la belle fombo soko botama ino na pays musuna musalo sa na Congo ne lelo za boss. Patron. Mais na botama na Congo on a subir makambo. Muto responsable da gouvernement. Responsable des gouvernements de lobby, autre le mot très important, responsable des gouvernements. Mais tout le monde Félix Oisé ko lobby na bateau na ndima ki te ba ko kuva ba mbongo wana bazui. Oh puis son moni bango bozo présenter dans l'emblème mboka Congo bazara sorier bazui ba mbongo wana eza soni. Et lelo so apesi moto tonga nzela mais mboka ngo se kufaka. On a raison. On a raison. Nazo ko appuyer président Oisé ko makasi. De lo ba bon on 10 000 ba auto kabola ya soko. Ezaki 10 000 ba kabola. Ezaki pour ba aider artiste. Bakaboli $10 000 je dis bien na moto. L'idée ya kawapi ya kokabola mbongo le kota ba. Bon idée le na ko peso diable ga. Nza pa ko peso ida bongo. 10 000 ko aider ba lo fombo ne tinga tsiko na problème moteur na car na nga. Et c'est nga mo $550. Bon ça 50 ozaki yana. Wapi? Oya oyemba. Ba pesa nga $50 nzem ça président de Salma tinga ya malade. Siko o resoma moteur. Biso bataba na. Tout le président Jose bongo bokabola ki yanga lo fombo pa na muta. Bongo na erwana ebagi. Na erwana flou na ebite. Kidiba na 150 na malade. Adrisha ne vous team sanga yo ebite de wana makamba ba mzemo mbongo ebota ina problème te même famille biso zaki na ba Chirac a ebi ke ba mise ba du autant pour ba s'organiser na mamu na bango. Ya nzemo na bango na makambo susu. Et puis na yoki le père ka ko ça peut ba détail quand a 10 millions ezaki na ba rubrique pe belé boloko anzamba sala ina bela na zalaité. Mais batu wana ta bazo ba mbongo wana ezaka idée à diable. Ezaka idée ya malamu. Alors pourquoi seulement les artistes et musiciens le comment ça la Sony au père batu so ba dima ki teke boko sala boyo ça ma ngana zo senga zela pardon na zo senga bo corriger loko bino bo presse. Très bien. Eza ba artiste et musicien te za ba kombo yo ki. O ezala ka. Ko ba tanga kombo. Mama Mbilia. Ba kombo wana bozo tambo zo tuna po ni. Faut bo tuna kaka pona nini bino mwena makamba boy. Faut bo tuna abiso bo. Bo tuna de pona ni barde po ngape na artiste et musicien. Mais oui, c'est corporation na bino. Duval pe azan non. Wala corporation te ponga la vice président. Te ba ke cote ça $25 000 nga za ke informé te. Wala cop na bango. Mais les artistes, quand on dit que non président, par exemple, Redi a mis sa joie, on fait partie de la corporation artiste, il y a artistes comme ça. On a réunion pour Bayara, tu vas nous sommes venus à Bayara réunion à Mikoté. Oh. Bah combattre à côté de Miko. Oh. Je vous dis. Bah on va zapper na. Le président de n'est pas combattre à Mikoté qui est président. Comme quand ce monde n'est pas eu faute. Kokam. Il y a pas même colo ne baloba. Kourouze. Kokam moi. Bah toi nous sommes venus à Bayara réunion à Mikoté et puis baza prêt à reboma Miko. Bazo combattre Miko na ni kaso on se za combattre ba salir ga Miko la ko zonga peine ko zonga ba ye ba moni te Miko toujours les ali biso to démissionner pour te pesa que les appels na bateau tout ça na ba valeur to zali bon ko zonga to démissionner hein est-ce que bon ko zonga te mbongo to zo na besoin zonga te mbongo nzamba laxi que eza na bateau ba liaka ba mbongo ba musicien eza na bateau ba sans cœur Zamba la kisi na pole les dans la bateau chaque jour na comme mbongo bazanga raté sikoyo na minute simba raté hein avant le tout m'a pas sabe ngama maligas menga sala mais apparemment simba raté mais biso nous on nga lelo ke mbongo ebima na biso ke bima te mais lia ba mafia ndenge we salami boya te mbongo ebima kuna ezalaki sûrement bien géré yango bato baswana te OK pour biso na zaki na vice président Mikote na yebi ba chiffre te na zaka au courant de rien ngako na kota sido na ndenge nanga na sala penze mauvais simaro na yebi guteke soko salinze mabongo fogo no senga pe mo 1 franc na yeba na ngate donc ngelo no senga na bino presse ba tongo ba yebani via do salim batangi bino moko pe fo so bolongo la combo ya ba musicien do saliri miko pour rien bango ba yaki ko se défendre. Vous comprenez? Bah, il se défendre pour balater ça imiko. Non, bah, il pour balater ça imiko ber. OK. Ça n'a rien à voir na imiko. Imiko kaka président d'Azalaki wana ba utiliser et puis il a tiré. Mais la minute il a tiré imiko te. Et puis et le wana balinga ba ko sa monde entier que musicien congolais yembela muninga ne kaka. Pour futa imukuta. Quelle méchanceté! Yango batu bakaba. Yako ilisa tout ça ba mise belé ba msuba libanda ba msuba zaliawa.
kosambwisa biso kaka na makambo mpona nini bozwaki 1000 ntango eyindi boluka sikoyo kose défendre mais 40 jours na ekoki te wana obangela bango mabe. Ah, donc faut pas zongisa. Non, faut pas zongisa. Oh. Faut pas zongisa. Mais si d'abord les gars zongisa ndene. Oh, moi quand l'accès sur $500 yena Abuja ngote. Oh, wana commande. Wana ko dia transport kaka. Et pas bien yeba ki netende ba pesa ke mbongo ande commande bimbongo shaka ka yo kotikela ya yeba ki to mbongo transport. Abi malbanda bo shaka za te tout la musa. Loko yeba ite sa yebi. So ka na adresse ya Chirac Lolendo tenga na numéro Chirac Lolendo. Nde commande. Nazana numéro ya Alfi Lolendo. Nazana numéro ya Anto Bajal. Ah bande ko ya wana baleka du général de force propre. Très bien. Alors le rôle yeba ki tina mbongo wana te. Benganga ngana opeso numéro ba Chirac que nous disons au lieu de ça on a TV ça peut bien être et puis ça bien être bah tu vas y aller Chirac a vu $500 ma bête pour les gens batata moi ça me sika là maman comment tu me sika bah lingala bah Chirac on dit comme orgue tant Chirac des fois bah non beaucoup la bango bah non les sabango bah tu peux bah non y battre alors yo peut on dans mbongo des fois que nous disons c'est la Chirac peut y batama mais même du biso de oyeba mais ngana oyeba gazo bisaki bino ba oyeba on le nini oh na va muta Chirac ah. Voilà, on est géré des fois Koufi Big Sar et Tikalona Bako Mona Bangote Biso comme tout ça là. Mais bah c'est leader Koufi c'est Koufa ka akinana makamu. Leader akinana makamu na été leader soit Koufi OK c'est Koufa pour nini 1 atiki mo mabe yimo leader otiki OK c'est mabe OK c'est Koufa. Et yemo dans zaina pour général des femmes donc ndekema belé mon OK c'est zaina na bonne santé. Général encadré OK c'est nema kasina mutu mo ba bien ke Mbuta Diallo. Diallo. Mbuta Diallo, batu ba wana kanse muta bureau ya défense. Yé financier. Ya Big Sar. Do Big Sar des fois sali azini ni banda. Tanga zaki ni exil wana. Big Sar répétaka. Et puis ba mise ba bela ka bazwa ba mbongo traitement. Par Diallo wana. Abim sarambongo na. Comprendre? Do Big Sar bazana moi chance wana. C'est quoi on est au Baksa na Big Sar. Faut que nous prêtons on met forte. Biso batu zoyi batu général d'effort. Bango ne pas là banda on a 25 000 wana. Mais fatika pe mamu tulokwa ndenge papa lutumba tika nde komanda na bana OK. Ah berera ndenge wana so bana Big Sar ba salon eza mabeti. Oh ndenge manda tika na ah weza ka mama nerera osaka te. Simba kana ngoto. Te eza de nzambe asepela te. OK. Nzambe asepela te za ka mama nerera. Nga nzambe de simaro batu ba salsa de simaro nerera wana na regreta trop. Eza maman erreur vis maro asala mais sûrement zagina kanda ça on a ça kanda mais zagina besoin manda baki manda ifo vis maro zagina ba mission ba niu koma kana yi au moins tant on ngo kende o bengi muto anyo ka makate na bango eza de bien te panzamba et le connaît salama be ba mission na tile ba lelaka baza batu ngam na zagina bango nganda encadrer fallait pour tika la pete te ngana boya ka kutu pour vis maro proposer boya ka poni po yobi kene ba c'est simba ka ote so tika ta mo jamais ngana bien côté on a bana OK bien au vendre boyer mo vi makoso oloba et on mission ba non na passe ba oloba on a bien ngana na bien très à l'aise on a problème mutena na compte rendre na muté c'est déplorable être au moni message yande ko mama chala mwana alobi ke kondo de fa azonga akanga mingongo alimisa ba voix donc bene za ba ko yeba su bien te mais soki 40 jours mi kokeli bango ba ke jong c'est la ba chéra te ba mtu ba problème donc yeba vene mais chala musique na yema oui bien mon muto ba différence de na chala mais ballon na lili ba bela émission non chala na biso ba léopard et ben on peut ça bien te point ba no conseil la ma campagne na ye o ba petit na ba teti ba petit na ba koli ba petit na ba OK yépe et moi fâché la biso ma be mais lelo na. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux
de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Les lumières, on a ma bébé. Parce que mère, on a dit à mettre papa l'ambo. Ah, il y a l'autre qui m'a lobby. On sait qu'on a des femmes. C'est mal l'autre qui sous. C'est mal l'autre. Il faut que la mère, on a c'est mère. Expliquez son d'autres ni fille à psychologue. Il y a papa des femmes. Amen. Les lumières, on a ma bébé. Maintenant, on sait que l'homme a bébé. Des fois, on met dans le Congo. Ça n'est Congo. Et puis, et bimisi. Vie à bateau moroboye de ba vivaka de ba la rambongo o bateau ba yebaraté o ayebi kaza na vie on a à se défendre mais na bandi ko se défendre bien za justice et za des missions té des missions dans la non mission kongola banga caméra té kongola ko mona caméra bazo kosa émission na tina té mais pas juge sur de kosa juge atanga bena moteur de kosa taba kono délibéré ba kangio yo moni ba yo tigelo mbongo muta yo tigelo mbongo akimi yo bo vai na mbongo so tu juste on la de la haute. Voilà là total déjà vers la fin de notre speech mais seulement ko yoka ka koloba ngwa ba mbongo o sebiso beteli mutu ba ministre ba détourner mbongo matanga général ba détourner ndeko falla ko kama fali po ba ko kama est-ce que vraiment ba détourner ba viande ba ko détourner vraiment mbongo ana raison faut kama ngo ezali kama ils comme ça ba tout même ngana ndima ite ngana tshela ki adresse atembe bien me voir so ko kuta na adresse tuna wa ipsa tu peux bien na tuni be na adresse zana pona ntola ba kombo wana bango biso ndete bi bango ba balar ba to kabla $10,000 calamité bango ba ko sama mabo jamais na ndima ite na boya ki fallait na raison ndenga to akama na raison peut-être comme ogondi mango tenda mais ngana zo pesa merci na nzambe na lakisi biso nzambe lakisi biso ndetinga président wa zeko lakisi ngana public que le fumba est incorruptible que le fumba est mutu musu na ko bongo ba benga biso zuwa lelo ba du réponse yo moni wapi mama ngano to saka msala moko ba okabula 10,000 ya ba mission ngano pe to sorolaka yo lingite ngana zuwa. Allez, après, tu as le bango, il y a un jaloux. Jaloux, on a dit. Ah? On a bien la présence. Oh, non, ce monde va comme bien, on a solo, on a bango bien. Ou bien répéter moi quand tu n'as, oui, papi moi. Ah, on va pas que les gens agissent, on a une tournée. Ah, expliquez nga, ni. Expliquez nga que nga avait un bon concert pour bétaïté. C'est quoi ni? Ba mission on peut temps va que nga concert pour tout là, c'est pas dans le transport. Nga bien présent. Oh, tout la mission on va dans le trans. Baya kaka no beti présent mi bon petit to mardi benda mais c'est notre transport. Est-ce que c'est important aussi avant qu'on les là ou soit avant qu'on honorer muningano ya na dinga za alo de la wana faut appeler ça bino ba cheke te no kuta wana nde ba kosele bango tango yindeli bango d'intervention ba sala et bimi loko la ba mise ba senga ki mbongo ko ba yembela général mukuta musicien moko asenga mbongo po ayembela moningane na Congo azate oh tango biso to yembaka wana eza na clic moko kendaka na ba bureau esengaka mbongo lelo kuta une première mais président Dios pas yebisaki lelo eza une première radio Salemba dévoiler wana na betele maboko na pesa ki nani $100 à douche $100 na wana ya makambo mosusu wana eza makambo mosusu o eza clair na famille yebige bato ba ozambo na nzemo ba yembaki wana c'est clair a douche Salemba pas clair tant azolo bango a douche siko tanga yende na pression ya mibale er ba baksili 100 mais siko a douche za flic ndenge président azwango mayeko loba biso oza bon komeka te kosala te tolingana biso mabe te yango wana tikotanga toyebisa nga na ndimaki te mpana oki kombo bato wana bango te bango nde toka na bareunion wana bango balobelaka biso misa mutu apasi te bapesa biso baleson
Baba na leçon de morale. Pour la rater, biso za badamu wana biso souffraka. On era bon temps sou nana mia. Tant tu nana essence bien te. Oh la car mingi. Wana bango bazo loba trop. Mais tant moni ba kombo na bango na. Parce qu'on a calculé na kezo fait na ngati. Pas ba kombo o izaka bata 10 000 pour biso va te loba bote ngato za na ba preuve. Très bien. Na zo ki 10 000 tel na bengi pe mutu moko. Yo nga pena na zaki na Paris awa na moni pena $10,000 yelinga. Ah, wana nani président Blaise Boula. Ah merci. Ataka katangu. Et bela bimbo pe Congo zo souffrir mais bilo. C'est que ba ku fagara. Mais ba konzi ba bimisaka mbongo pona musique. Ka bo frappaka ndeko chaka tambo. Le Congo ba frappaka. Ezali ba Congo ba Congo na bango se bimi. Mais chaka paliaki. Chaka tangu sana Oh, donc ça les hommes bimi na chaka fa zwa. Yo kali solo. Expliquez musala na chaka. Ngai pena na Yoruba avec témoin on a chaka Congo. Pour chaka Congo ngana na zwaka coup de fil ya moi ça peut calé. Pe à son âme maman Pauline tika biso. Lof tona ka dans un nini domingo bo poi. Aza un concert militaire. Boza tona dispensaire. Na démarrer voiture na yebu Dominique. Kao. Comment penza? Ah, na yoka malini na doto na banga. Na bimisi mbongo ya ba premier soin sur place. Yo mtapia quand même au misi bo mes soin. Te pia ko ngana lobaka. Ah, place on peut beta moi c'était. Maman na la trop pour na ba droit nanga. Très bien. Mais nga za na studio d'enregistrement. Si le lem. Oh na somba biloko yuta ba Londres ya ka. Naza pe na mo voiture na ngana oui pour là mais tambulaka comme ça nga place tuna ngana te bat Hollanda moi souté ya bende naza boye batu ba kanza te ngana kana mpia ko ya soki ya pia comme ce gré en fait naza kuna te nga liaka bana nga batanga ka bazana ba université. Très bien. Ils ont défendre 42 qui na défendre 42 ta na moni muda les droits nanga wana nde fona loba. Très bien. Et puis niveau ba ba koma nga na zo tigala po bango ba zo joa bien malaki tidi baté kaza honnête. Très bien. So na moni ba okabula $1000 ya mowe na roboya c'est nini na roboya na robate $1000 to ambomé le roi Adricha salaki to ambomé vie et to ba décorer vie vous comprenez biso to kenda bongo ngana zo boy président assemblée nationale à l'époque na 2008-2009 Vital Kamerhe abenga biso pesi biso $10,000 ba léopard bosali nzembo moko épaté ba to yoki message pour la première fois artiste émission interpellé bakonzi ba soutenir FARDC batutu ba yembaka FARDC biso to yemba bongo te biso to yemba bana bakonzi bo soutenir FARDC bana bango ba lelaté basi na bango ba kelelaté mais batebeli ba ko kama pourquoi ka ko décorer mutu fo futa mbongo bataka sa za ko fele ko ba latsa yo ordre wana chancelier ko latsa wana biso pe to apprendre ngambalo yanga na kama ngaba tebeli batuna nga yo lo fomba décorer ko tendeni na makambo sala na mbuko na makambo sala na o sala chance ko mo ba jibe bazoka déjà ngana on doit 6,000 wapi nga ba décorer ngam ko ni nzambe ka ba ko tapeka lettre yimi côté nzambe kaka. Merci beaucoup. Vous allez biso vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre speech. On a vraiment plus de détails na makambo zo les cas sûrement pour retenir nini. Na makambo etali bambonga ba matanga. Lelo ya général des fois ebimisi boy. Lelo ko za la mutu XY ke boti lisusu ka makambo. Qu'est-ce que robota suma kamote désormais c'est fini. Bota suma kamote to yebi makamto bana oyebate. Yo kanti lelo même ba konzi tu ba. Olia ka bambonga mito ba ninga est-ce que ça va bien? Ba konzi tu ba yoki. Lobi ko za la ba vie wana ba bana kota suna ba biro ba konzi te ba mamwe. Baza bena baza na ebite komuni na otanga. Très bien. Et puis ba banyango lelo te. De yakala. Yakala. Balika bango kaka bango ba se retrouver bango ba za na mbongo bango fu ba za na tout. Non. Mais bon ba misa. Et puis lobi imiko za na ka pona matanga te. Biso pe to ko souhaiter te ke ba to ba kufa. Imiko za na pona okende vers ba konzi. Koluka ba projet pour soutenir l'artiste, koluka bien l'artiste. Imiko fait kende siko vers Sokoda. Menga nazana batu nanga baza bazolela. Bazo mbongo te. Soki Sokoda solo li bien te imiko ako kende pe côté ba juge, côté ba nini na ba présidence mamebele pour ndetu le fomoné za bo répartition ça mais na juin na joie gité. Pona nini kaka pona bana kanda nanga. Pona no funda ba ona IGF. Mais parce que il faut beaucoup taper na IGF ngo par rapport makambo makambo tsaka ko ngoyele biso bula IGF ta makambo e bandai tsaka ko atimbela ipe à vente habito kende IGF
mais boulango esimbaki te et puis esimbaki te kaponga na ki malade mais ebele ba 3000 na biso ngaso na malade te tonga tokende hygiène parce que 3000 à chaque pour to conclure au lobaki ko saka kongo na lobiki pana nga saka kongo asala musala munene saka kongo ta na komi na sali ba première soin ya mabwa na moni binage na suki na toki na bengi saka kongo na kaya mabwa awa aza sérieusement malade aza na coma yaka mbango edenga saka kongo aye atali bo mabwa inconscient saka kongo azui mabwa mama yema babano landela ba soin ya mabwa na mama yema mais qu'est-ce que saka salaka tongo sala mukaki le faisant api na mutu boye apesa biso ta mbongo basone mabwa mutu ango tamso exiger le fombo fozala nga mpe na oya wana mwana ye na utiliser elongi na nga na force na nga saka kongo azwi mbongo mbamoko mama yema jamais na oloba boloko na ye utiliser komba le fombo awa pesanga yanga non eloko bavie na biso basali ezalaka te saka kongo nga na ntina longolaki ekala nga saka kongo nakoyoka ke aliaki mbongo lokwa namona preuve na mabwa moto koyoka yebisanga lofo oyebiki ntango mabwa azalaki na mama yebo nga napesaka saka kongo $300 mpona makambo wana nga na kosilika na nga te po eloko nabengelaka saka kongo esalama amema mabwa lelo mabwa aza vivant et puis tomona wana makambo ebele biso baleopa yango topesaki komba guerrier alors guerrier na makambo boye soki ale mbongo nga na okondane te secrétaire général ayimiko soki ale mbongo secrétaire lifutani yango wana mais yo musicien il paraît grand musicien poids lourd non il paraît so bango bayeba porte ebukanaka yango bakendaka voilà liso la passeport wana pesa ndeni manunga passeport ngo posta nga nabimi victime na matango nabimi victime koloba pe mamingi bimiso victime koloba mingi te polele eza polele vérité eza vérité ngai imiko ebengi nga lofombo totio na liste bato bakonozwa corps ya général de fao na Cameroun nga mpe moyen na boyo eza te général azalaki fe na nga nazwi passeport nakende ngo na ministère ya culture na remettre bango passeport na nga nazongi ndako ekomi na ve ya voyage ngai santé baby moyen na voyage eza te toke na INRB batali température na nga babi Cameroun wana mikolo équipe mobimba kutu omona équipe mobimba pena ya Comore basali bango bavanti na mama covid bongo yokende na batempérature okeba okozwa problème yo kovoyage te et tout le monde bayebi ke na kovoyage te mpo na beli carrément fo bozwa passeport na botyango de côté nga nayebi ke na remeta passeport na ministère ya culture déjà nalaki na nga pose ntango nakomi bien nake na ministère ya culture déjà bazobisanga ono passeport no toremeta yango adio salemba ebani nini bopesa yo oyo asenga yebiso yango nakeba adio salemba babingana na passeport na yo te moto adio salemba babi fo tala ngo mpa tsaka kongo nakeba tsaka kongo babi nga kutu oyebi babengana nga deya na ministère avant donc nde na oloba no boye passeport na nga place ezali eyebani natuni te natuni na ministère atindi nga pa dio salemba atindi nga pa tsaka kongo azongisi nga pa dio salemba lobi azongisi nga na ministère yango wana semaine oyo nazokende ofunda monsieur Roger oyo ya ministère ya culture et des arts oyo pai nga na remetaki passeport ye sikoyo na justice alakisa bato oyo apesaki passeport po sina lembi ye moko ozofuite deya nani ndakosana passeport bon nazozwa ngo ke ekomi nko kaka lofombo afundaka lofombo alobaka basimisanga touche et puis passeport ango fo tunanga passeport nini eza passeport congolais mais eza na visa ya Japon eza na visa États-Unis d'Amérique bango bapasseport na bango bavisa wana eza te donc ekokani poids te so baloba banyaki batala poids lourd ya passeport yango wana balingi te mpo bango na visa na bapasseport na bango bavisa wana eza te kaka poids lourd na via Dieu sotala eza na passeport to ba poids lourd eza na ezopesa mbongo malade mais mbongo ya kozongisa no passeport akopesa te comme je comprends pas donc makambo ape avec Josman mambe mbilinga ezoleka la kota via Jos te nakosilisa ngo na sina sololi na bavoka bato to babi okende nango suna bango te mpo bakobingiso passeport ezalaka propriété ya l'état congolais d'accord et puis titulaire nango ezali nga donc nga fo bazongisela nga passeport nanga oui nakobimisa mpe passeport mosu lelo mais eza lokola bazongisi nga nsima fo na explikaka or wana ezalaka ntango nakotisa yango na chancellerie batali kaka boye
Moutou a gagné Japon à Bimi, Moutou a gagné les États-Unis à Bimi. Donc c'est un grand prêtre à qui m'a raté. On a somme de poids lourd à solo. Et puis, ah, passeport. Visa au Japon, ils ont 3 mois. Ma soeur n'a 2 semaines à Bimi, Japon. D'accord, merci beaucoup. Bisous, nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Alors, un mot pour toi aussi, c'est la Baïbalinga Kayo, pour conclure. Mon nom est Souka, Ngana Congo. 40 jours. 40 jours, il y a Koka. Yo zana mbongo wana na ndako. Luka famille wana mbango. Baleka général des fois ngana na ba numéro na bango. Benganga na obrancher na leki moko ko jong simbongo abato. Yo vivre bien. Mona maman chala lobi e Orlando te. On est maman za maman à lobby. Soko olia kité e saloria. Mais soko olia ki maman da lobby. Ba maman ba bota rabiso ba maman dans la puissance mo keba maloba maman. Pourquoi maman loba ki ko wana depo tant que leki maman na âge. Azaka maman. Maloba ni ko sala. Biso na culture Congo 40 jours il ngoko. Na rappelé bino. Général de fois a le 27 décembre. Le 27 janvier, c'est l'équipe. Le lot le 31. Pour 40 jours de coca, c'est là, le 27. 29, 30, 31. Le 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ma tête. 40 jours de coca, le 6 février. Kalaté. Kalaté, mouké botiga nango. Beaucoup de gens sont bons. Aux allozogi à transport utilisé qui était aux gens. Aujourd'hui, il y a des concerts, des transports qui sont aux gens. Aujourd'hui, il y a des concerts, mais est-ce que la mission va être trans? Si vous avez un transport, vous avez une mission, vous avez un transport, vous avez un jour. Si vous avez un maman, vous avez un sala. Pour Zambé, diable, bazana va récupérer Très bien. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis de partout. En tout cas, merci à Elodie et Féfé. Et je dis encore merci à Didier Ikoki. Merci Big Salut Tenayo. Yves Njoli Les Boucliers. Merci à Sergio Mouko. Merci à Gauthier le roi d'Angleterre de la part de Steven Kambanga. Voilà, merci frérot. Il y a Pembe. Et ça lui plaisir. Merci. Ce qui nous a toujours dans la voix du peuple. Pour nous remettre toujours d'informations concernant culture. Et merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis partout. Et plein de bonnes choses à vous. C'était là Priscilla Makangila la Mégane. Au revoir.